Mbote la bande konanga nyonso ya Congolais aux quatre coins du monde. Ndeko na bino Alicia. Awa lelo pona komemela bino toujours information éducative oyo ekomema un plus na kati ya communauté na biso. Napesi d'abord bino bambote et pas nyonso bozali na batango oyo ya bafete. J'espère que vous avez la fête à bien, que vous avez la famille na bino, que vous avez la santé. Toko misakaka nzambe nenge biso yo tozo sisa basuka mbula. Voilà. Alors ceci étant dit, to bana masolo na biso lelo, masolo moko kitoko, il y a très intéressant, il y a éducatif comme lelo, comme d'habitude. Alors to bana biso. C'est bon, toza mbula sika. Bon, on a vu que bato ebele ba ça ba résolution, mais avant qu'on parle de ça ba résolution na bino, na expliquer bino likambo moko très important. Donc, nga na yebisa bino que bit na nga ya kosala ba émission, eza toujours que kosala ke na pesa bino premier vidéo na nga ezalaki nini komata na pyramide de Maslow, c'est-à-dire que comme la meilleure version de nous-mêmes, nalobaka toujours, tout ça en compétition à motote, yo, il faut qu'on marque la meilleure version de yo moko. Et voilà, c'est tout. Alors, lelo lisolo kitoko, bandeko na ngai, boyebi ke ngai, nabandaka toujours par une phrase édifiante, liloba oyo ekosala bino ko réfléchir. Et voilà, liloba na ngai ya lelo ekozala boye. Boyebi, il faut quand même naloba ngo na français. Bon, on va traduire en lingala parce que ngala kanisaka en français, bon on a sema la traduire en lingala, la kanisaka no makanisi nanga eza na lingala te, bon ni sanga. Alors, liloba na ngai ya lelo eza boye. Na lobaki déjà na bino liloba wana na makambo afali, na makambo héritier, ndenge ba combattant, ba blokaki ba concert, tout ça, bon. Opinion na ngai bosi boyebi yango, mais nakozongela liloba wana encore parce que liloba wana eza kosimba na lisolo ya lelo. Alors liloba wana eza nini? Liloba wana eza boye. Donc nazali koloba na bino que liloba lelo eza il n'y a que le fou qui recommence la même chose encore et encore, mais qui espère des résultats différents. C'est-à-dire, dans le bango à lingala, yo okonaka pondo. Okonaka pondo. Mais tant que pondo et bimaka, okamwaka, wabi bite kunangai. Mais non, okonaka pondo. Mais à chaque fois, okamwaka ke eza bite kumoto et bimaka te. Mais yo okonaka bite yo okonaka bite eza vrai légume, hein, ou bien notre eza vrai légume, voilà. Hein? Bon, alors, tika kokona pondo, kona bite comment na bite ekobima? Ndenge nazoloba bino ke yo olingi résultat, par exemple, olingi libala, olingi kozwa mbongo, olingi makambo boye olingi ovager, mais ozosalaka les mêmes choses année après année, mais yo ozoluka libala, yo ozoluka voyage, yo ozoluka mosala bien, mais ozosala makambo oyo osalaki na 2018, 2017, 2007, ememaki yo ni libala, ni momengo, ni richesse, ni badipe, ememaki yo eloko te, voyage te, mbula oyo okosala yango lisusu. Ou bien okamata ma résolution, mais à partir du 23 janvier, comme à 22 mars, ma résolution ici est bois kami. Moulo moto akamata résolution à gâter. Donc on a des manières. Et là comment on a dit? Bon, alors tout ça pour dire que comment c'est comme moulo toujours comme ma résolution te? Non, moulo toujours comme ta résolution te. Moulo yo toujours changer bizarre biso. C'est la seule résolution que toujours comme ta moulo. Alors na bino un peu pourquoi moulo yo la lobby que non tozo changer bizarre la biso mais tozo kamata tozo kamata ba résolution parce que sans changement de comportement nous aurons toujours les mêmes résultats.
façon, alors qu'on a lobby la ville qu'il n'y a que le fou qui recommence la même chose encore et encore. Quand moto liboma, moto abanelaka la même chose encore, mais alingaka ba résultats différents. Et ça, Albert Einstein, moto alobango, Albert Einstein est un savant juif. Bon, dans savant juif, l'ilobanaye quand même, on peut s'en servir et qu'on peut élever Maya Nabiso. Nazo yebi sabino, pourquoi? Parce que chaque information de la vidéo est importante parce que biso, but na biso, est qu'on baki sa mayele. Ce qu'on baki si mayele, on commence la vie différemment, on peut choisir, on peut kamata ba décision nayo différemment, n'est-ce pas? Ce qu'on yebi makamo plus, on a plus de connaissances quand on a la décision à la vie. Voilà. Alors, l'isolo alelo esaboye. Est-ce que bino boyebi le secret le plus étrange? Oh, eza na mokili oyo. Secret oyo ebombama. Na ebisa bino. Secret le plus étrange eza nini? Eza wana ni bato na mokili batika kokanisa. C'est-à-dire, ndenge bino bolobaka kobule. Hein? Bato babulaka lisusu te. Naebisa bino, napesa bino exemple concret. Soki tokamati 100. Hein? Boloba 100 balobaka ngo combien? 100 na lingala. Kama moko? Kama moko ngayo. Donc, bokamati 100 jeunes hommes. Bokamati 100 jeunes hommes, il y a 25 ans. N'est-ce pas? Botuni bango. Ba jeune homme. Boyebika bana. Il y a 25 ans. Ndenge bazalaka. Bokamati 25 d'entre bango. Toti kanano na bala libali. Toto se perdre. Bolobi na bango bolobi. Bino. Comment vous avez la future na bino? Comment vous avez mis à l'âge petit na ba soixantaine na bino na ba 70 ans na bino na ba retraite na bino? Et là on beaucoup ça na vie na bino dès que vous avez 25 ans oyo ti bokende ti na suka vie na bino. Comment vous avez la vie na bino? Okoyoka bango? Ngai na kozala chef à police ngai. Ah oui, on a chef à police, on a un armée, na comme colonel, commandant. Ah oui, papa, ah oui. Yoga mususu. Ngana obala, moi, si tu reposes, ma passe. Et puis, na comme ingénieur, ma passe, ça peut comme ingénieur. Bon, ça, la papa, la bango. Oui, et voilà. Autour de mususu. Ngana comme un pilote. Ngalo tambisaka ba avion, tokatisaka ba mai. Oui, ouais. Ok. Siko, bole qui sa 40 ans plus tard. Boke no kuta ba 25, ba 100 jeunes na bino. 40 ans plus tard, ba komi ba wonyoso, 65 ans, n'est-ce pas? Bokende kotuna bango. C'est quoi il y a 65 ans? Likambo nini? Boyebi que à l'âge de 65 ans, vous allez moi patient nangai. Hein, s'il vous plaît, vous allez moi patient nangai na expliquer bino. Donc 40 ans plus tard, à l'âge de 60 ans, nous avons 40 ans plus tard. Bakomi na 60 ans. Likamoni leleki na ba jeune homme na biso. À l'âge de 65 ans, tozongeli kotala ba jeune na biso o bazaki na 25 ans. Eh bien, boye bakabande konanga que moko. C'est-à-dire moko à cause de la riche. Non, boyoki bien ou bien boyoki bien te.
Na ba 100 jeunes wana bo interview vaki bango tango bazaki na 25 ans. Bao ba yebisaki bino ke bango bako construire entreprise. Bako bala basi na bango kitoko, bako bota bala na bango 8 6. Na ya yeli bale ekozala ya libela. Fion. Moko akozala moto ya mbongo sur 100 4 nayebisi bono 4 bakozala indépendant financier. Voyez que c'est quoi indépendant financier nayebisa bino? Indépendant financier eza moto oyo aza na ye besoin ya mosala te. Asaka mosala par plaisir, asaka mosala parce que alingi mosala na ye. Asaka mosala te pona alia, azilaka te mbongo eya pona futa nyongwa. Non, asaka mosala pesa bino exemple, Kofi na biso national. Bino mokaisi Kofi asaka mosala parce que aza besoin alia. Mais Kofi atondisa ba droit d'auteur loko ya molai na ngai. Kofi asalaka mosala ayembaka akomaka banzembo parce qu'il aime. Aza mélomane. Eza te parce que aza besoin ya mbongo. Ndenge aza wana akokovanda lelo na kiti. Le beau, comment on dit toute sa famille? Libota na ye mobimba eko survivre. Sans qu'il y a comme attendre mon tellement qu'à la bande bon dit ma capé moto. Ah, vous voyez non? Mais bon, on ne va confier à sa riche, mais indépendant financier, les abateaux, tout le par exemple, à Zala, depuis qu'à sa jeune, à Sala moi, ma boutique, là, belé, bato bate kaka, à Zala, na parcelle, na ye, à Konaka, ba banano ba bitekuteku ba pondu ba nini agriculture na ye bon azana ba bétail na ye donc ye asala et a bâtissa biloko oyo ezoko bimisela ye mbongo ata ya alali na mbeto ya ndako mbeto hôpital ata a voyager non mbongo ezaka kolia. C'est ça qu'on appelle un indépendant financier. Ok, il n'est pas tout à fait riche, mais il n'a aucun souci à mbongote. Parce qu'il dit que les lots, ata tiki mosala, ou bien ça la kate, mbongo et kokota plus. Et un indépendant financier, azapi koti que la bananaye, héritage. Pas y mbongo nécessairement, mais héritage, il y a ma compagnie, il y a ma magasin, il y a ma entreprise, il y a ma terrain, bandako. Un indépendant financier a dit qu'il y a héritage. Souvent, un riche a côté Kambongo. Mais bon, un indépendant financier a côté héritage. Vous voyez, non? Et 5, dans le lobby bien 5, bakosala kaka mosala. 5 bazaka kosala mosala. Basisa nano mosala te. Depuis babana mosala 25 ans. Til eloyo na l'âge de 65 ans. Bazaka kosala mosala. Bomani non? 5. Alors que 54. Bomani. Est-ce que vous avez 54 na ebi ninga kolobango na lingala te 54 na dessiné na bino 54 bazar pauvre nangi nanga koloba te pauvre non parce que pauvre ne veut pas dire malheureux mais pauvre 54 bazar pauvre bomani non. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ces jeunes-là? Qu'est-ce qui est arrivé à ces jeunes qui étaient fougueux? Bah, jeunes, ma casse dans nzoto. Hein? Motema, papa, makila moto. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Comment ça se fait que quand Moko Aza riche, 4 à l'âge de 65 ans, 4 bazar de l'indépendance, 5 bazar comme ça, 54 bazar pauvre. Pauvre! Et pour que tout le monde, oui, mais ça fait pas 100. Non, c'est vrai que ça fait pas 100. Il en reste 36. N'est-ce pas? Bakoufa na bango.
Père Laurent. Ok? Donc, biso to pesa nano merci parce que tu as nano awa. To fi nano te donc tu as la chance. Mais faut to bimanase à pyramide automata. Bomani automata. Voilà? Ok? Et on n'est pas ici dans ce groupe-là, Père Laurent. Vous comprenez, non? Voilà. Si vos questions est ça, qu'est-ce qui s'est passé entre les 25 fougueux? Qu'est-ce qui s'est passé pour la majorité? Bon, on va dire 5. On va dire 5. Mais 59. Et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. À partir de l'âge de 7 ans, hein? Tout le bas 7 ans, tout le bas 10 ans, ce qui moi dans un retard scolaire. Tout le bas quel âge? Tout le bas 7 à 10 ans. À partir de 7 à 10 ans, tu as mis Kotanga. Tu as déjà dans ma mosala. Bah, mususu même à 25 ans, bah, déjà dans ma famille, na bana, na misala. Vous comprenez? Mais à 65 ans, on n'a pas appris comment devenir indépendant financier. Donc, depuis 5 ans, tu as vu qu'on t'a fondé déjà ma famille. Mais tu as 40 ans perdu dans les villes. Tout ça, tu as habité. Pourquoi? Parce qu'on se conforme. Vous voyez qu'on s'est conformé. Vous allez nous expliquer. Hein? Moto ya courageux. Moto ya banga quelqu'un moto. Contraire ya courage ezani. Ezate ko banga. Non. Contraire ya courage. Donc ce qu'on dit courage awa. Courage. Bon dit contraire nango, c'est quoi? C'est pas la peur. Non, c'est pas la peur. Eza ko bangite. Non, et ça, conformité. Conformité. Conformité, l'ingolobani. Conformité, l'ingoloba. Pour ça, là, pardon. Et ça, conformité. La différence, le contraire du courage. Et ça, t'es bobangi. Kobate wa motoa na banga vie, non. Azaki na courageux, non. La différence, c'est la conformité. Conformité, c'est quoi? Allez, yo wana komi na 25 ans. Au Bali, on va imiter 95% des populations. N'est-ce pas? On va imiter, bon, si la nana a effacé au yo. Tout ça qu'on se conformer, il y a 95%. Tout ça qu'on landa, 95% des gens. Mais 95% des gens au biso tozo landawana. Est-ce que balonga? Hein? 5% des gens ne bato balonga. Bakoma na bango riche, bakoma na bango bato a succès, bakoma na bango bato minene. Au biso lieu to landa ba 5%, biso tozo landa 95% ya bato. Mais basali bato basali l'autre côté. Tozo landa bango na ndenge ni siko na yebisa bino. Allez, yo wana okomi ba 25 ans, ba 30 ans, ba 18 ans na oboye. Ozo luka vraiment nzela. Oui, même moto pas de côté. Na lobi c'est que ça nzela ma vie. Ça nzela, il faut, mais on va s'écouter. Alors, yo wana 95% obani mosala. Obani mosala, oluki mwasi, obali, oboti mwana, mwasi arope oponi soki ndenge nini, parce que aza na ye kitoko soki na ye pembe, soki parce que olingaka basi ya muluba, olingaka basi ya mongo, ozwi na omo ya mongo, alambaka bien, hein? Allez, boboti, bana 1, 2, 3, 4, 8, bovandi yokuna okeleke mosala, ti vie kembo. Mais vous avez bien tout bino et donc vous se conformer. Na batunya so bazo autour de vous. Vous avez qu'on bango.
Mais bango, ba réussi ça, ba salani. Mais pourquoi vous Olanda bango? C'est-à-dire que Totuni 20 bateaux. Totuni vraiment 20 bateaux de tous les âges. Totuni bango. Et ngasi po nazoto na bino. Pourquoi bolamukaka na tongo bokeleke mosala? Pourquoi? Pas besoin bongo. Et bongo wana bosaka nango nini? Bosomi bilamba, biloko akolia, mituka, otindi ba western, ofuti bandako, et après. C'est pour ça que vous allez au travail. La semaine d'après, vous recommencez. Vous autres, là-bas, check la bino, bah, on les casou les 15, naïe. C'est ça, non? Totuni 20 personnes. Botou na quand même bateau. Pourquoi pas nani tongo nyonso la muka kokele ngo mosala? Pas de naso mbongo. Parce que bato nyonso basala kango. Non, oyebi même pas pourquoi kokele mosala. Okele mosala justement parce que tout le monde va kokele mosala. Mais tout le monde va na Yolanda. Qu'est-ce que basala eloko na mosala bango? Bazui salaire lelo. Tout na yemba on a 5 jours azana ngo lisute. Azo zila salaire au mususu. Tango salaire au mususu pe koya. Azui yango alei. Zila 5 jours, il n'y en a plus. Et ainsi de suite. Et ça dure 40 ans. Au bout de 40 ans, aussi, si, aux retraite, on va aller. Au comment on va aller, on va oui, papa, on sakara na mbongo, on sakara na mbongo, ozwa mbongo yango lelo ekoma wapi nga tango na biso tozaki vraiment mbongo eloko pamba non papa wana eza na solo eza ntina mbongo te mbongo eza eloko pamba te parce que sikonde oza besoin ya mbongo ta ndenge siko okomi papa sikonde oza besoin ya mwa voiture sikonde oza besoin ya kisi mpona kosoigne tala lokolo ndenge evimbi tout ça omoni te bon alors la moitié des gens ils vont bateau pas la moitié sur 20 19 bakeleke mosala bayebaka même pas pourquoi bakeleke mosala to bato bakanisaka te bato baplanifiaka te e bakanisaka te alors nayebisa bino omani masuwa yo oza na pakbo talaka bambi ya pakbo na yo eza soki na 3 étages tala yacht yo oza nango ngai naza na mwa kano na ngai avec un petit moteur mais yo oza na yacht ngai nayebi plan na ngai très bien bomoni mai yango oyo mai mai awa bambushe mwa bambushe mwa libanga awa mwa nini awa boyeka yo na masuwa na yo ya na yat na yo nayebi nanga mpe kodesine te talaka bambi ya yat oyo eza yat ozomona te no eza yat na yo ngai naza nanga kana mwa eloko na ngai mwa kano na ngai kaka avec un petit moteur ici epepaka mai il faut kutu napageye mpo nakoma epai nazokoma ngai na yo todeside ke tolingi kokoma awa tozobima na point A tolingi tokoma na point B n'est-ce pas? Allez, ngai na petit kano na ngai navandi kanisi siko ok ngai naza wana nayebi siko nakende na kano mpe bon ngai naza na petit kano ekosenga ngai essence na ngai ekamataka 1 litre wana nazoloba n'importe quoi 1 litre à chaque 300 km à chaque bon masuwa oyo nalingi kokatisa mai oyo nalingi kokatisa eza toloba mai ya 200 km eza 200 km ngai nayebi ke masuwa na ngai à chaque fois que nakosala 100 km ekosenga nga 1 litre donc na comprendre ke mpona nakatisa 200
ekosenga ngai 2 litres ya essence. Alors ngai nayebi déjà ke naza besoin ya 2 litres ya essence. Na miti, pardon, esa eloko te. Na miti 2 litres ya essence pembeni. Nayebi ke no mpona kokatisa masuwa wana ekosenga ngai nayebi te peut-être 3 mois. 3 mois biloko nini nakolia nini nakozala ndenge nini nameki kosala mwa maboke na ngai mwa nini mpona donc nasali plan eokamata nga 3 mois il faut nazala na biloko akolia ya 3 mois, n'est-ce pas? Il faut nazala na biloko akolia ya 3 mois, il faut nazala na 2 litres d'essence, il faut nazala mpe na mai ya komela nga namelaka 1 litre par jour, naza na 3 mois, ça veut dire 1 litre par jour, 90 bouteilles, il faut nazala na 90 bouteilles d'eau. Nazoplanifie nzela na ngai bokaisi ke parce que nazoplanifie nzela na ngai kozala facile, jamais parce que nalakisi bino ke awa bamabaku eza ega nayebi bamabaku eza wapi te, bamabaku toyebaka te, mabaku à la vie toyebaka ezaka wapi, toyebaka ke bakolongola mosala lelo, toyebaka ke mobali na yo akoboya yo lelo, mwasi na yo akoboya yo lelo, mwana na yo akokima ndako, toyebaka toyebaka ke mbongo totiaki pembeni wana o totiaki mpona baekonomi na biso, toyebaka ke likambo akafukafu ekobimela biso, ale mbongo wana ifo tokamata yango toyebaka te. Voilà pourquoi on a dit bamabaku toza batemps de fête pour permettre ngai bino mpe bonne soif. Merci. Toyebaka bamabaku eza wapi te, n'est-ce pas? Mabaku eza surprise à la vie. Mais quand la petite canon na ngai naza mwa mama nameki quand même kosala mwa plan na ngai nayebi ke awa ngai nazolia awa ngai Alicia. Alors nasali mwa plan na ngai moninga na ngai ye aza na pakbo aza na yacht akei na ye alobi moi j'ai pas besoin de plan. Alibiso mibale toki ya sali ni plan ni rien ya démarrer ka moteur masuwa oyo eza nango makasi nakei nango nalingi nakoma à peu près là-bas, nalingi nakatisa mai nakoma à peu près là-bas. Nga eza à peu près te nga nayebi ke nazokende ici, c'est au nord, c'est au sud-nord, à 400 degrés, à 47 degrés, je sais pas trop quoi, comment ma mesure à capé, la boussole, je sais que c'est à peu près 400 degrés en dessous de l'étoile, la grande ours, juste en dessous de la grande ours, alors ngawana nakamati maswa nanga petit pakebo na ngai nazokende na ngai nazokende. Mais je sais où je vais parce que j'ai ma boussole. Ma boussole c'est quoi? C'est mon objectif de vie, n'est-ce pas? Comme moi par exemple, rêve na ngai eza ko enseigner au Congo, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je fais? Ben je commence à enseigner ici en attendant, mais naza ko enseigner na ba Congolais. Parce que rêve na ngai eza ke nakoka koenseigner na mboka, nakoka komema mayele wana oyo nakamati awa epai mindele namema yango na mboka. Pour le moment je fais seulement ce que je peux faire. Peut-être mbula moko ekoleka, si mois ekoleka, opportunité moko ekose présenter bomoni ngai bosutuki ngai wana na Kinshasa naza koenseigner. C'est mon rêve. Mais en attendant nambani na ngai yo. Donc c'est mon objectif, n'est-ce pas? Alors, toqué. C'est qu'on a un petit bâton dans la toqué, nazo kende wana o, nake. Nzela ki tok, oh! Na tout ami bako, maman nangai, taka babe. Moto kakutu, pake boku te baby. Pake bote kanu nangai kutu. Nga wana nga kanisa ke ko kamatanga 3 mois na koma awa. Nga ya wana ko umela awa 6 mois. Nazo bongisa nini na ngai.
6 mois mobima nga moto nakanisaki ke voyage total ekokamata ngai 3 mois. Bomoni la vie ezaka ndenge nini? Voyage ekamati nga 3 mois te. Nakomi awa naleki 6 mois ici na Libaku oyo. Hein? Donc le double. Naleki 6 mois awa nazobongisa bato na ngai. Tango masuwa na ngai kano na ngai bongi alinga wana nazo continue. Mais ata natutanaki Libaku. Tango nazongi moto. Nayebi quand même que nazokende na 47 Nord Sud Grand Ours. N'est-ce pas? Alinga wana. Allez, na baluki. Là nazolandaka 47 Grand Ours. Lawana. Oh, awa lisusu. Nakoma awa. Kabami bongo na kaka bami ya problème. Motuka kano ebebelinga yawa. Nabenga nde basekuro. Nasala ndenge ni nalekisi ena mobimba. Awa. Nga mutu nakanisa kike voyage mobimba ekokamata nga 3 mois. Awa nalekisi 6 mois. Awa nalekisi 1 an. Et nakomi nano na vite na ngai te. Vous imaginez. Allez, baseko baye, baide ngaye. Mais, naza na espoir. Naza na espoir, nayebi pa nazokende. Nayebi pa nazokende. Nakokoma, nayebi te soki nakokoma, mais je sais où je vais en tout cas. Ti. Nakomi, bandeko na ngai nakomi. Voyage onga nakanisaki. Et okamata nga 3 mois. Voyage ekamatinga 7 ans. Boyoki vie ezaka ndenge nini? Nakomi 7 ans, mais nakomi quand même. Pourquoi nakomi? Parce que pas nyonso na tutanaki Libaku. Hein? Nabelaki loko. Mais ntango nazongaki moto. Natalaki boussole na ngai. Où je suis maintenant? Ah, ok, cette direction-là. On continue. On continue. Vous voyez? Maintenant, on parle de lui. Hier, on est dans la boussole. Il y a la confiance parce qu'elle a un paquet mot, elle a un odiat, elle a la confiance, elle a un maman, elle belé, elle a allé. Akamati kanzela, elle a planté, elle a l'autre côté, elle a bikakake. Nazo kele ba côté kuna. Tout à la Libaku. Boum. Combien Libaku? Na yawana Obosani ke papa. Ozako yawa. Obosani. C'est ici que tu venais. Okosani kuna. Parce que moi ni ba nzete ya kitoko ba mangier basi kitoko yo wana utikali wana. Hein? Oh non, nazaki na choite. Nazaki nanga kokende na nzela, nazaki nanga kokoma docteur. Mais moi likambo moko ekomeli ngai boye. Nazaki isu na mbongo kofuta classe te na tiki nanga classe. Nakomi mécanicien. Ah bon? Ah bon? Mais non, yo nga kokoma docteur. Yebisanga na docteur, na mécanicien. Et puis na lobby et donc on m'a bête pour la mécanicien parce que la minute au voiture na nga moko eza na garage. Donc na lobby et donc on m'a bête pour la mécanicien. Boli bisanga. Vous êtes très utile dans notre société. So ko linga ko za la mécanicien vi na yo, o komi mécanicien oza na succès. Ko leka moto ya linga ko koma docteur et ya komi mécanicien. Non, c'est pas la même chose. Yo linga ko koma mécanicien, komi mécanicien fungoli pe garage na yo, je te lève mon chapeau. Oza moto à succès. OK? On n'a pas tous besoin d'être des docteurs. Mais là, on peut ça par exemple. C'est la même chose. Donc mécanique yango, docteur yango. Tolobite lequel est mieux. Mais yo pit na yo ezaki okoma awa. Yo sukiawa, tu peux mettre la main solo que non, mbongo ezangaki yo parce que o ezaba Libaku ekoma kana vie. Libaku mususu ezambongo. Hein? Nga Libaku na nga ezaki peut-être autre chose. Mais yo tolobi oh non, nazaki isu na mbongo akofuta classe te, alors nakomi na ngai
agriculteur ou bien nakomi infirmière ou bien omoni non. Alors ntango osilisi wana olekisi soki mwa 15 ans ici obiba oke nasima nzela nameka kochange mwa moke na ale yo wana okamati toujours sans plan ozalaka na na plan te olekisi 15 ans wana mosala moko boye ale okamati pakebo lisusu yo wana alolani oza na yo kaka kokendeke oyebi na okuta epa ozokende te ozokendeka lelo ozwi olei lelo ozwi olei lobi okomi awa tala kabambi ya libaku okwe malade okabwani na mobali na yo babengani yo babotoli yo visa soki nini nini ale otikali na yo otikali awa otikali awa na mai na miso otikali na yo awa otikala koloba oh non nga nazalaki moto nazalaki na bapakebo na bandako na bastite vetsele mais nalingaki kokoma médecin mais lokola nazangaki mbongo ti après naye kokobela pepe yango wana bon natika médecine nakoma nanga koteka ah bon okoma koteka ok teka na papa maman c'est ça que teka na mabeza différence na moto oyo on aurait cru que c'est lui qui va réussir talaka ndenge abanda na famille ya monene tala bafilisi mais bamosusu babanda na bafamille ya mike bafamille sans nom babor ezanga kombo bafamille babor ezanga kombo jibe ayeba kutu alobi biso bato topuka crayon avant babala biso batunaka biso outi wapi ovandaka wapi il faut tokosana biso nga navandaka kuna parce que epa na biso kutu taxi eyaka lisu te mais bato wana nde bato souvent bakolonga vi bako parce que baza na kanda moko na objectif bayebi epa bazokende. Lui là qui vient de la grande famille là, akanisi ke vie na ye kozala facile, akenekeka misa kokangama kokoma, c'est faux. Si tu n'as pas de plan, ce qu'on a planté pour la vie na yo, okoyeba te pa ozokende. Mais ce qu'on a plan, ata obani muke ozaka na 100 francs na poche na yo. Mais le kolo yeme pas aux okende. N'importe quoi qui va t'arriver. Na ebisi bino ke awa na lekisa ki 6 mois. Na lekisa ki 1 an. Et comment tu as 7 ans pour na koma awa. Nga mutu na kanisa ki ke ko kamatanga 3 mois. Mais comme libaku nyoso na tout anaka. Na omelaka. Mais tango na la mukaka na continue ka chemin na ngai. Contrairement na yeto ka tout ani libaku abali ko betela bino histoire kazanga ki mo. A tout à l'heure, libaku mosusu abali ko betela yo histoire que non abelaki akabonaki na mwasi kutu mwasi mabe abotoli ba mituka nyoso akei nango ye sikoyo vous voyez non, il n'est jamais arrivé. La vérité c'était quoi? La vérité c'est que il n'a pas suivi son chemin, il n'avait atrasaki même pas nzela yango wana balibaku nyonso ememi na vie atutani na ye yango wana ngai comme j'avais un chemin tracé libaku esili na avancé na ngai. Mais si tu avais un plan, tu vas dire au monsieur, tu dis mais monsieur, oui tokobalana c'est sûr, oui nangi kobalana yo bien sûr, mais tala monsieur nga nazokende awa, est-ce que yo okoyede nga kokoma awa? Est-ce que yo, monsieur, olingi tokoma awa ngai na yo? Mais monsieur, soki yo olingi te ngai nakoma awa, namoni nakoki vraiment kozala mwasi na te. Parce que nga rêve na ngai eza nakoma awa, soit okoyede ngai, soit tokokoma ngai na yo ensemble. Mais sikoyo yo olingi natika makambo na ngai nabotela, oui nakobota, oui tokobalana, mais ngai nalingi nakoma awa, ngai nalingi nakoma docteur, monsieur. Yo tiko oye kolongola nga na ba classe olobi na vanda na koma mwasi na ona vanda, mais c'est ça ba maman la biso ba vanda
c'est se conformer. Oh non, il faut vendre dans ndako. Moi si, azakabwe. Basio batana mini. Oh, yo wano yo kim. Funa yo kamumbai nanga. Funa yo kamumbai. Nalobi te boko mamutu makasi. Bolo bake non, alisa pesa ka conseil ya boko mamutu makasi. Nalobi angote. Nalobi. Tango monsieur akokoma pembeni na ye. Na yo. Yo kobosa na te nzela obandaki avant monsieur wana. Kobosa na rêve na yo te avant monsieur wana. Siko tango kokutana na monsieur wana yebisa elibela. Monsieur, ngai na ningi nakoma awa. Est-ce que nakokoma awa na yo? Est-ce que yo za d'accord? To voyager ngai na tokoma awa? Parce que tala ba rêve na ngai za bon. Bon, monsieur lokola yo lobi que non. Tout ça, vraiment je suis désolée, mais il faut que nakanisi oza vraiment mobali po na ngai te. Oza moto bien, oza moto malamu. Mais nakanisi ko oza mobali na ngai te. Pourquoi? Parce que je serai malheureuse avec toi. Parce que kokomisa ngai te epa ngai nalingi kokoma. Ngai nazo luka, s'il vous plaît, okokoleka na nzela, nazo souhaiter yo toutes les bonnes chances. Nga nazo luka moto yo alingi mwasi oyo akoma awa ou bien moto oyo akoede nga nakoma awa, eh bien c'est ça que je cherche. Donc eza yo te pala. Mais motema moto il faut bala parce que oza dernier fille à quartier obali te. Oza dernier mwana na famille na bino obali te. Talaka baleki babali avant yo. Hein? Même avec le plus grand bateau, ce qu'on a planté, on ne commet pas de mon côté. Mais même avec le plus petit bateau, avec 100 francs dans la poche, moto, il y a yébi pas à zokene, à kokoma, parce qu'il y a yébi pas à zokene. Et voilà pourquoi on a yébi binoke, le plus grand problème, le plus grand, la différence avec le courage, que, oh, il y a zoate la vie parce qu'elle a courageux, non. Azwa na vite parce qu'il s'est conformé. Aluki libala, aluki mbongo, aluki mbongo immédiat au lieu amona avenir na ye. Abungi nzela akoma ti na suka ya akoma te na ba objectif na ye. Na pesa binope définition ya succès. Succès eza nini? Eza ba bijou te, eza mbongo te, eza ba mituka te, eza ba ndako te. Succès eza la réalisation progressive d'un objectif donné. Nalobi, na répété. La réalisation progressive d'un objectif donné. Comment na kolobango na lingala? Mama, nakakemi, parce que lingala ngope, lingala ne makambo. C'est-à-dire, pardon, Bolimi Sangana, il dit même pas linga kolobango na lingala. Mais là, ça bien un exemple. Motomoko alingi koko ma chanteuse. Ako ma chanteuse nengeni. Nana yebiye. Eh ben, petite fille wana, abandi ko bomba mbongo. Abandi ko bomba mbongo, ba 10 francs. Ba 10 francs, ba 10 francs, ba 100 francs, ba 10 francs, mbula mibale, mbula misato. Akomi na mbula mibale, mbula misato. Azui, ti, asomi micro. Asomi micro, après mbula misato, asomi micro. Asomi micro, akomi koyemba na balabala. Omona kaika na tongo nyoso na balabala. Aïba kabande mo ambila mbele, aïba kabande mo achala mwana bato basekakai. Mais cette fille elle a du succès, ça c'est qu'est-ce que vous savez pas. Fille wana a fille a succès parce que fille wana a ko réaliser il est na ma mkena ye na ma capacité na ya mkie azo réaliser objectif. Azana na groupe te, azana na équipe te, azana na leader te, azana non. Yaza kaka ye moko depuis abonga mbongo na ye, asomba mo micro na ye, tongo nyota bomona ka na Carrefour ayembaka. Oh. Vous savez que cette fille a du succès?
mais bino boseka ye bolobi no aza na succès te nani ayebi ye est ce que musique na ye ebetaka na baboite est ce que nini natuni bino ntango bajibe bawenge soki wenge bcbg ntango babandaki est ce que bazalaki bawera so na bajibe oyo ya lelo abe non jamais bazalaki kowemba wapi koyemba wapi selon qu'est ce que on voit dans les vidéos ya lelo bazalaki koyemba na bacarrefour na balabala na ntango wana bolobaki ke baza bato ya basuccès non omonaki bango ka bapeti baza koyemba na balabala mais bazalaki déjà na succès parce que bazalaki koréaliser inde objectif bazalaki bango na miso na bango bazalaki déjà komimona awa mais bazalaki na bango ka awa mais bazalaki déjà na vision na bango epai bazokende yango wana lelo bakoma bajibe bajibe mpiana bawerason et j'en passe ntango kofi abandaki bazalaki kofi lelo ntango kofi abandela biso album wana soki album ya mbembo ya rouge wana album moko asala na mbembo ya rouge avant est ce que azalaki grand mopawa lelo azalaki grand mopawa lelo te azalaki ka tala nzoto ka lokola nga boye poche etondaki nano te est ce que etondaki na ntango wana etondaki nano te poche etondaki nano te poche ya grand mopawa ezalaki nano grand mopawa wana oyo abinelaka biso poche non ezalaki ka moto moko tala ninga konda tala naye na fani babanda na mikonda tala bango toto fani bon mabote na bino nazoloba mabe mpo na bino te toyebi ke boza bagrand mais nalobi kaka ke eza réalisation progressive mais ntango wana ntango bomonaki boyebaki nano te ke aza grand mopao azalaki na bato akobina na ye te barosette bayaki nano te bafifi bayaki nano te azalaki ka ye moko abimi na studio moko ayimbi ye moko ayembi ye moko abini ye moko abibimisi mais bomone lelo donc succès eza nini la petit à petit banda moke oza nao nano grand mopao te oza nao nano mbili ya mbele te somba nao ka petit micro nao mitelemisa na carrefour banda nao koyemba un jour okoma grand mopao un jour okoma mama chalamwana un jour okoma mama milambel un jour okoma Cindy le cœur un jour okokoma vous voyez non c'est ça le succès gardez objectif na yo alors mbula oyo tokamata ba résolution te oh nanga okonda oh nanga na kota classe oh nanga na non voici qu'est-ce qu'on va faire cette année mbula oyo tokovanda tokokamata papier na crayon et tokokoma ba objectif na biso de vie ah ben oui ton objectif de vie et kobanga te parce que nazo yebisa bino vie ekopesa bino oyo bosengi ye osengi mokie okozwa mokie osengi ya kafu ya liboma okozwa ya kafu ya liboma ezaka courage na yo ozomona no alors senga dicton moko elobi soki ozosenga vise ata la lune parce que soki ata ozwi la lune te au moins okokweya parmi les étoiles mais yo ovise kaka quartier wana olobi non nga nalingi kobima na victoire nalingi kokende ovanda nayebisi bino que il ne faut pas se conformer parce que quand on se conforme toza ko se conformer toza kolanda 95% de la population mais 95% de la population bazwa eloko te yo mpe ezwa nzela na moko bato balinga te oza kutukuna te oza na kutukuna te anota kosalaka mabe na moto te antika bino juste sur une petite pensée pendant que c'est très important
nakozongela kango bokoyoka nga na korépéter yango parce que c'est la base de tout. C'est la base de tout. On devient, alors bokoloba ok, bon, on devient ce à quoi on pense. On devient ce à quoi on pense. Ce qui yo yebike, okokoma moto munene, ata oza pauvre. Ce qui yo yebike okokoma moto munene, okokoma moto munene. Ce qui yo yebike okoza na moto pamba, okotikala na moto pamba, okotikala na pe moto pamba. Dans les deux cas, oza na raison. Ok, moto akoya ko contredire yo te. Soko lobi oza na mayele te, oza na mayele te. Soko lobi nga oza na mayele na okoma. Ou bien ata na za mayele te mais na okoma na yo. N'est-ce pas? Donc on devient ce à quoi on pense la majorité du temps. Makanisi na yo ezakanini. Ezakani. Okoma lokola Kim Kardashian, okopie tel, ce à quoi tu penses, tala makanisi na yo. On devient ce à quoi on pense. Je vous ai dit, surveillez vos pensées. Je vais vous le dire encore dans quelques minutes. Parce que tokoma kamakanisi na biso. Je te le dis, tout na moto nyonso, oya koma ndenge tuna ya koyebisa, nga depuis bomwana, na mimona ki boye. Yango wana, na koma pe boye. Simplement na yebisa bino que yango wana na société ya biso, na société oyo tozovanda lelo, bazotroubler biso mpo tozwa temps ya kokanisa te. Bateli biso ba Facebook, bateli biso ba nini, ba video lokolo oyo yanga évidemment il faut boyoka yango parce que ça ba video oyo ekobakisa un plus la vie na bino mpona bokende liboso. Mais biloko mosusu ezoleka wana eza vraiment natila movandelaka yango toute la journée, hein? Puisque l'on devient ce à quoi on pense 90% du temps. Vous voyez, non? Dans les deux cas, tu as raison, mon ami. On a raison. Parce que Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Que bateau ba longa la vie. Hein? Eza bateau ba lamuka kana tongo ko luka ba circonstance o eza kitoko pona bango. Et ceux qui basent la circonstance sont là, pour créer un groupe encore. Vous comprenez, non? Et une autre chose encore que je vais vous dire. Chance n'a mokili ezate. Chance n'a mokili. Eza préparation et kutanina opportunité. C'est-à-dire, yo otiamo ono pembeni, otiamo pembeni, mbala moko mwana bwenini, bazo teka ndako, lopango ndako. Bazoteka ngo na 10 000 francs. Mais balobi na yo, omoni ndako lopango oyo. Soko na 10 000 francs na 1 heure. Tobombeli ndako oyo. 1 heure, memela biso 10 000 francs. Tozo pesa ndako na lopango. Eza 10 000 francs te. Moto mosusu aleki kuna. Aboma 10 000 francs na depuis longtemps. Amona boye opportunité wana kosomba ndako na lopango. Asutuka asomi wana okoloba nini aza na chance eza likama chance te chance eza nini eza tango opportunité lokola ndako wana moins cher ozaka na 1 heure du temps mpona kosomba yango et rencontrer préparation yo vi na mobima oéconomisa okoma na 30 milliards de dollars te okomaka na 10 000 francs mais 10 000 francs wana oye kokutana na mokolo bazoteka pe ndako na lopango na kati na 10 000 francs. Wana ozwi ndako na lopango na 10 000 francs. Donc préparation na yo ekutani na opportunité. Donc on nga naza prêt ya ko lakisa bana Congo ndenge ya kozwa succès, ndenge ya kozwa mayele, ndenge ya kokende liboso. Naza prêt. Alors nazo créer opportunité na ngai, mais mokolo na kokutana na occasion na komata parce que je suis prête. Vous voyez? Mais tout le monde est prêt. Na ebi ata kolobani français ni anglais malamu te rien. Et donc comment quand elle a zaka wana bongo moto moko aye tozo luka ba professeur 10 tozo luka 10 professeurs tozo fungola école na Congo tozo luka 10 professeurs pona baya ko éduquer pona baya ko lakisa la loi de l'attraction les pyramides les atomes la science physique la physique
kozila nano nasisa baklase na ngai e na me baza na tante bazoluka bato lelo tozomata avion le mois prochain bao toza prête omata na biso avion bao baza prête bakozila bosisa na place na bino bobenga biso si encore la place mais il n'y aura plus de place d'ici là. Bon, oh, bango bazwa qui chante na bango bake non bazwa qui chante ils étaient prêts quand l'opportunité est arrivée. Moment non. Na otika bino sur ça bandeko na ngai oza na batemps de fait na ningi kokamata ta na bino mingi te ezalaki kaka mwa video nayebisa bino ke batango oyo tokosala barésolution te esili makambo ya barésolution sikoyo eloko nini tozosala tozoplanifie toza na baplan ya avenir na biso. C'est ça que je voulais vous dire pour cette fois-ci. Nakosilisa toujours na liloba na ngai ndenge boyebi liloba na ngai eza nini liloba na ngai eza keba na bapense na yo parce que bapense na yo ekokoma maloba na yo makanisi na yo ekokoma maloba na yo keba na maloba na yo parce que maloba na yo ekokoma baaction bageste na yo keba na baaction bageste na yo parce que ekokoma habitude na yo keba na bahabitude na yo parce que bahabitude na yo wana ekokoma caractère na yo keba na caractère na yo parce que caractère na yo ekosala destin na yo bomoni pa touti na pensée ti toyei kosuka na caractère eti toyei kosuka na destin zala na bapense ya kitoko okozala na destin ya kitoko zala na bapense ya mabe na maloba mabe okozala na destin ya mabe tôt ou tard. D'accord? Alors bandeko na ngai ce fut un réel plaisir ndenge lisusu boyami ngai na batelefone na bino na bandako na bino na batelevizio na baordinateur na bino soki tomonani te avant la fin de l'année na souhaité bino une très joyeuse année 2019 bosala te kokumisa nzambe na biso yawe ndenge atiki biso toleka mbula oyo tokatisa 2018 tokoma ti 2019 et puis nga oyo Alicia pour l'émission Alicia en direct du Canada. Et ça fait encore plaisir. Et puis on se voit bientôt à la prochaine. Bye.